voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango yo la voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi, ils ont la étoile de la presse. Mansa Musique et Primus présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Y'a Bisso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Très bien. Bienvenue sur la voix du peuple. Merci pour la confiance et pourquoi pas fidélité aux Arango et pas Nabiso. Merci na partage, ba commentaire na ça tellement qui te colle. Les autres vous allez un peu moins vite na annonce Nabiso parce que tu as dit qu'il y a un bon corps, il y a Nabiso Mélodie Badiamant ou déjà Ebimi. Je pense que beaucoup de monde a basé belé kuna to ko yamba corps il y a Nabiso Mélodie Badiamant atika Gibiso na mboka Brazzaville et puis corps na Egoya Mokona lelo. Merci na Darul pour l'assistance à caméra. Merci aussi na bato tout bazo na Nabiso partout dans le monde. Mes condoléances na famille artistique pourquoi pas aussi na famille à Serre Nabiso Mélodie Badiamant tout l'anda comment est-ce que corps na bien Serre Nabiso ils ko quitter puis to zonga lisusu pour nous poser quelques questions et puis na bandeko nyonso bazar artiste et comédien. Merci beaucoup.
Voilà, merci. Voilà, merci. Pire nini yande kuna biso mélodie o ya lali wana okopesa. Mélodie azali famille na ngai na monde artistique tozali na ye groupe moko groupe sans souci to travailler na ye ba pièce belé to tambola na ye biseke belé et soki pe na zwa grâce ya ko tourner même na biloko ya Gilles Bavo Mwambo Monsieur le Paris c'est grâce ya Mélodie donc na ba souvenir belé oyo misusu ezaka ba secret yanga moko na ko lobaka te donc ça choc. Voilà, ça choc. 6 mois, ne quoi belaki, malgré ça qu'il est banéambo. Abeli 6 mois. Non, papa. Parce que toi, tu as combien papa, au cas où tu as intervenu. Voilà. Non, Abeli 6 mois, Abeli 2 mois. Abeli 6 mois. Non. C'est que Moutou a lobby 6 mois, Azan a une information. Mélodie Abeli 2 mois. Abeli 6 mois. Na demande quoi belle parce que Flore Bang on t'a na ka 6 mois entre parenthèses merci pour l'éclaircissement na demande quoi belle tout le monde est belé ba comédie ya bilonge belé ba ya kombo est-ce que ndeko na zaki musika bon nous évolution ndeko kaza ko bela to za surprise ya lelo ko kende kwa kofi bon les premiers années wani ndenge to zo vivre boyer Mélodie a voyagé qui ils ont la ndenge ba 2 minutes baza na poto basara mumusa baza na poto donc makambo oyo bazo vivre kuna na ba mameyenga baza na poto ba Josco baza na poto yebe akenda kine Point Noir na Point Noir kuna komaki abande pe retourner a Thierry théâtre té ana ko tourner et puis azo sala ba navette na ye Point Noir Gabon Point Noir Kabinda Point Noir donc ana tourner ka wana alors mais ba problème ya malade to nini donc en tout cas to yokata kamoko ya maladie même famille na yé moko biologique batira ko yoka Mélodie na maladie donc bazaki surpris quand ndenge biso pe to za surpris ya ko mona Mélodie na ba réseaux sociaux Mélodie a kufi tant on a bengi CG na biso oxygène a confirmer ngango ngana CG to keiti e na famille ya ba Mélodie to zaka na ba Bellevue to zaka na ba Bijou la reine to zaka belé to zaka ba Caroline to zaka belé famille amutu na bino boye bisana biso baba masa na ye abeli tonine ne famille te to tikala ko yoka ye na maladie te donc c'est ça merci beaucoup tout le monde est coréen tout le monde peut mon ati n'est peut-être c'est important tout le monde mais juste information parce que nous on a besoin Mélodie badiama atiki mwana est-ce que mwana ye nzela mwana corps tout le monde a déjà qui mwana ye na corps nzela mona mama na ye. Donc il y a maman na parce que tango biso ba comédien tozo sangisa mbongo pona ko benga pona corps ya Mélodie ya awa ezaki pona corps mwana na membre famille oyo grande sœur ya Mélodie akenda ikuna doti ba président Lombe ba kenda ikuna omoni président Lombe atiki nyonso président Lombe atiki mwasi na bana na ye atiki groupe na ye atiki ki ataki mettre avocat na ye atiki ba marché o azaki nango souci ya collègue na ye souci wana yango ndismoni ke non président katisi maki komaki bambika mais auti benda Point Noir ambassadeur na biso ya Congo Brazza papa Christophe Muzungu ayeti na kini aye kozwa président Lombe awa président Lombe po kende pe ezaki na mot d'ordre ya président Masumu bambage papa Masumu azana kini te azana okatanga akeko planter en TPC katanga kuna et puis azo présenter film na ye ya Simo Gembango do tout mamuno so ile kaboye azo courant non ake président Lombe baba katina ambassadeur bake ti Point Noir ti ba sala ba démarche lelo Mélodie a comme biso wa
Mélodie akendaki ya kotambola, Mélodie azongi na koli. Merci beaucoup, c'est très important. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Batouba Kolanabiso partout dans le monde, tous toujours à Wanabi Chingobila. Et ce que tu as encore na yande Wanabiso Mélodie Badiama et naza aussi na moko et aba comédienne na kombo ya Martini Mosantu, maman Botenango. Mbote papa. Mes condoléances. Merci beaucoup. Voilà, Mélodie Badiama à Otikotika Biso. Qui représente Mélodie Badiama par Mosantu? Papa passé pasi ya oloba kuteza te kota ndeko akendaki azalaki envie avoyageaki asaki ba démarche na ya voyage ye moko ake Point Noir na yebita azwaki avion pour akende en fait ake Brazza je sais pas par Brazza azwaki avion pour ke Point Noir to azwaki bus to azwaki train asaki yango na ba propre effort na ye aujourd'hui azate nyonso basaleli ye pour akomawa et puis aye na koli. Donc aye na cercueil nde to lo baboye to beta masolo to tie ba caméra aoyo kanebiso te. Donc elle est partie o ngana ko lo ba ezara paix à son âme na ko encourager famille na ye o etikali ko encourager pe ba comédien o ba tikali et surtout souci mingi eza pona mwana et sali passe vraiment et sali passe makasi. Donc tu voilà, sais pas na moi éclaircissement par rapport au Kende, on a ça belaki 6 mois, toi belaki 2 mois. En fait, nazan eloka ko éclaircir te parce que ngai nazwaki temps ebele. Et ça le déjà ba né belé on a bando mon sous mélodie te. Même na ba WhatsApp, même na ba réseaux sociaux, même sur scène na bando mon mélodie te. Nandenga bandi malade, nazaki témoin te pona loba quelque chose. Donc je sais pas quoi dire parce que nazaki te. Bison sotoyo sotukaka ndeto monique mélodie a koufi. Donc toyo yo ka ke mélodie abela qui durée malade na yebité et lokabeli na yebité difficulté kuta nango kuna na yebité. Donc je peux pas dire likambo na yebité devant télé mais c'est important que mélodie abela qui mélodie akufi o biso to yebi yangwana. Voilà, so domoni boye tout le babolingo na théâtre ndekwaza qui li soutient na scène durant au moins 10 ans avec les bandes mboka. Est-ce que Mélodie Badiama bojiwa na ye Mélodie Badiama za kombo kuliko ko bate information ya ndeko banda kenda santé za ndenge nini ndeko banda kenda akosala nini na mboka wana ndete za kite pa na ba comédien te so lobi pona biso ba comédien OK ba boté ba comédien nyonso en général beta liso nanga parce que ngam na liboso na non yom to représenter ba comédien ngam na représenter ba comédien netinga na banda ko swana Mélodie na Messenger kaka nazaki na WhatsApp nete na banda swana ka na Messenger boni oza bien mais temps à temps il y a ba par hasard na bika ke moi la maman za bien et puis nga ki na Point Noir azo préparer voyage na ye pour Europe, c'était ça. Voilà, merci beaucoup maman.
Voilà, Rolobaming Ezate, je pense que Bodandi, n'est que tout ça qui n'a beach ngobila, tout ça c'est qu'on a 5 conteneurs, ici puis bakutia corps et on a vu ce mélodie badiamant, mais nazanga mon côté nazanga président Elko OP, batu bayebi a sali pied belé, dans le monde du théâtre, président Elko bonsoir. Bonsoir Alvin. Bonne président. Bon, moral les a tranquillité, hein. Moral les a tranquillité par rapport à ces circonstances. Donc, mais toutefois on ne peut pas oublier malgré moral et la tranquillité, mais Dieu fait grâce toujours. Dieu fait grâce toujours. Non, on a tout monopolisé parce que toujours négociation la même question. Souvenir il y a président Elko et pas on a vu son mélodie. Oui, qui est beaucoup de qui wapi na monde na le théâtre. Oui, par sa façon de jouer d'abord, on a apprécié ma casse vraiment. On a ce pelanaye. Quand mélodie Badiama a la scène, vous sentez vraiment qu'elle est une actrice en train de jouer. Vraiment, on a entretenu vraiment de bonnes relations. Ils ont m'embêté, hein. Ils ont comme ma soeur, comme collègue Msala. En tout cas, ça va. Les à côté, je ne connais pas. Le reste est autour. Est-ce que vous tournez déjà la même scène? Non, malheureusement. Je partage la scène. Oui, parce que il y a des qui avant, il y a des qui avant, il y a temps à voyager, au coup d'été, au coup expliquer. Non, on a oui, on a coutaka nangaye, mais circonstances souvent et ça n'a maté. Hein? Ça n'a pas permis bisongana et tokuta na scène. Voilà. Merci beaucoup famille Zolandayo, président Elko et puis Atiki Moana, famille artistique Mobimba en globalité Torolobani. Ah. Bon. Liwa mutasu etarango azate. Eya kakaboy. Ndenge koyela ndeko kutabeli mais otoko lo bakaka ngana ngolobe loko moko soko taleli batu ozala dessus. Les gens peuvent te promettre baroya banolaka to soutenir mwana to sala mwana boy to sala mwana boy mais vous comprendre jour après jour mutalembe po mutalembaka mais ce que o alembaka te ya kanzambe ou à l'embaraté Zanzambé. Donc pour la famille, on a kolo bakaka, bozo ka Nzambe, boche le bosso. Vous pouvez sa confiance pas Nzambe. Moi nous on a connu des gens, papa zate, maman zate, mais bon moni banana ba koli, modèle ba okole là, na modèle ba bongela. Ce n'est que Dieu. Donc ba telle les Nzambe. Mais ya mutu ya pena on a kolo banango yangwana. Merci président. Merci. Voilà, nous avons dit Rolobaming Ezate, Tozo Laksabino, comment est-ce que nous avons une mélodie, Makamunos Ezo Koleka, les deux qui arrivé, il y a corps na Kinshasa, bon mon qui déjà na Bichingobila, tout ça sur un cinquantenaire. Merci, merci pendant Daril, malgré Boutou, mais on est là toujours pour nous retravailler. Merci aussi, na Vincent Tulis pour na opportunité, donc tout l'anda toujours, et puis Torozonga pour na Maramusu sur Ekotika. Merci beaucoup. Voilà, je pense que Bolandi exclusivité, il y a Maramounion son Nenge et l'équipe, donc Torozé la Raga, programme, Toroya les sous pour nous relaxer. Comment est-ce que Bakolela, on a vu sur mélodie, Badiamant, tout ça, on a observé les gars qui parce que tout le monde volonté aux artistes bazan depuis Bichingobila, Bayetina c'est un conteneur, tout bazala qui présent, ah ouais vraiment il s'allie tellement qui toko bomoni, différentes longueurs bande qu'on a vu il s'allie tellement qui toko bolunga boyne toko senga. Tant on est dans les camarades, on est dans la passe, qu'on soutenir et que ça tellement qui toque donc rester branché dans la voix du peuple télévision. Donc je pense que suite il y a programme au Borozouango bien avec exclusivité, tout ça vient liste du cola liste donc exclusivité à Maramo Borozouango
ni on sonne on continue on ça merci toujours na Daril Diwanté ça parce qu'il m'a estimé bena Marambuto ya lelo na régie finale na moni parole ça et ça yo Vincent Tulise mon boss merci pour la confiance pourquoi pas aussi bato tout balingara Alvin Lutumba les cadets de la presse merci na Willy Moucheni merci na Blandine Sotomayor merci na maman Daniela Mokoko merci aussi à mon oncle Joli Kintia depuis États-Unis d'Amérique Masangeli Pemelo depuis Tunisie maison Ephraïm papa Eric Mokweso Masolo donc restez branchés on se retrouve juste prochainement merci beaucoup. Mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien en formation nazui formation na université à Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre na laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé na production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé c'est-à-dire eza na ba autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et puis ko komama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, une poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour associer un gel douche, pour le traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons des cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement des cheveux abîmés des cheveux haut et baby des cheveux colorés ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs tous a na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto na branche médicaments tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Tous allons na kiss na biso diazostimile, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azoospermie. Tous allons na kiss na biso zingenalis, suppo, na comprimé, où ils allons traiter ba différentes formes d'hémorroïdes internes na externe ezali ko régulariser pe cycle ya ba maman tozali na kisi na biso sensifos o ezali kisi ya malaria présenté sous forme ya sirop na comprimé tozali na kisi na biso méamycine crème o ezali ko traiter ba différentes formes ya maladie o ya ploposo ba mycose o esalaka na makolo ya bana mibali maladie ya mpesema palata epai ya bana na maladie mosusu ya loposo tozali na diazolex oyo ezali ko traiter ba différentes douleurs climatismales, ba douleur ya mokongo, paiement, ba allergie au pollen, ezali pomade to molingo ya papa na biso to ndele diazolo, tozali na méamycine crème ndenge na tamaki, tozali na allium, oyo ezali kisi na biso ya tension, ezali ko traiter hypertension, tozali na borex, oyo ezali ko bomisa système ya ba papa, ezali ko komisa yango mulai pe monene. Zali na menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraite ba myome ba fibrome kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota tozali pe na diabétine oyo ezali kisi na biso ya diabète et puis tozali na anti-poison na biso oyo ezali ko neutraliser poison na kati ya makila. Allô, ils sont là.